esika boza bozolanda biso na basmartphone na bino na batelefone na bino batablette na bino omesa kolanda A Plus News TV chaîne oyo eye mpona kopesa bino ko informer bino pe pour former bino pe kopesa bino divertissement ezanga stela mokati ngambo aza wana mpona kozona bakopesa bino baimage ya kitoko ya propre ya soin l'étoile sans oublier na nsima caméra namoni Dimitri Bongania nde tobi kaka chaîne ya biso eza mpona koinforme bino lelo toye na cadre ya information toye koforme bino par rapport ya makambo ezoleka na actualité ezoleka na mboka na biso ya Kinshasa précisément tokiti awa na commune ya Lingwala toza na Prince na toza na rond-point Huileri o bozomona na nsima ya caméra bozomona batravaux ezosalema awa par-ci par-là ntango tobandeki koleka na rond-point awa omona toomona bamai pene bandeki kotonda pena mingi na Prince torata kumbula ebeti te mais mai pene ezotonda yango wana bato chef de l'état bato EVD bapusi mwa mayele liboso selo ndenge batangela babi fo kolukela yango solution yango bazali kotonga carnivore awa donc kobenga yango bien terrassé pour que mai etondaka lisusu na Prince te mai eleka na voie normale bozala connecté branché na chaîne na bino ya A Plus News TV na baactualité oyo toye koinforme bino par rapport à batravaux osalema awa ya chef de l'état mpe en comprenant na OVD bokozala dessus te je salue en passant mon poste Pichu Ngituka A Plus na France motema ya Ange Mandaka et Patience Mouzingu MZ motema ya Louange Pembele na Lyon et sans oublier Bonika Lumé les contournables et pourquoi pas Dimitri Bongania mon réalisateur Patou Katana des gros bisous soyez toujours branchés connectés pour suivre l'actualité de Bino à suivre Tokeni. Papa na biso. Oui, bonjour. Biso nga comme on a resté là tous les journalistes, yo comme on a ni papa. Comment on a jeté? Papa jeté toé awa précisément dans la rond-point Huileri, la commune à Lingwala kolobani ni par rapport ya ba travaux ezo salema assainissement na OVD pour na ba carnivore. Libano ni par rapport à ba travaux. Nous avons le respect des fonds publics. Ko bongi seza mabete. Ko bongi seza bien. Mais ezala kaka bisika moko te. Neti OVD. Ce total na ville de Kinshasa, c'est comme si n'était au salelo monté. Ah salelo monté. OVD so tamboli, au monde ba carnivore, na déjà bouché. Mais bato na bango basala musala malonga te. So toke par exemple na Huileri kaka na Mushi et baby bazo sopa mabanga sans ko bongisa yango. Siko olobake OVD sa musala. Mais musala mo de selemio abandi déjà. Eza awate. So tamboli dans l'embouteillage. Tcha caméra no mona. Dans l'embouteillage yango wana. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de maboulou awa. Bota caméra bomona. Maboulou eza par-ci par-là. Siko olobananga OVD aosa musalani. Dans la carnivore après ba recontinuer na musala. Bona osopa mabanga nanu kaka pour enzele komba malamu. Donc faut pas ça nanu ba carnivore, faut pas osopa mabanga. Et ça va cause d'embouteillage yango wana ozomona. Même soke na mbinza sozo mata DGC wana et baby a osakana te mzele za malamu te. Siko yebisanga OVD musane zani. Wana za distraction, c'est que bazo ko empêcher chef de l'état à sala musane malamu te. Donc ben filtrana baza bata olongo la bango parce que papa OVD wana. Merci papa la. OK, merci beaucoup. Amote papa. OK. Biso toza ba journaliste toye pona ko so ba sango par rapport à travaux ya assainissement au bon ça ba carnivore par rapport à OVD nzele zaki ndenge banayi kotonda mai bana kotonda siko bazuni ya carnivore siko pona bino ba usager au boleka la nzela wana. Okopesa le lobani par rapport à misala au bon ça. Bon.
Oyo, Togoki Koloba, Zakasi a félicité, on doit féliciter. Auparavant, il y avait débordement, il y a maï, à tel point que ceux qui vont aller bien, ils ont bien été. Alors, Dengue Basali Canal, tout le monde dit que non, maï retourne dans les sociétés. Pour cela, nous félicitons quand même le gouvernement provincial. Si acte y a continuer partout où il y a quand même débordement de l'eau, vraiment nous serons très satisfaits. Bon, à l'allure où vont les choses, je vois que non, ils sont déterminés à terminer quand même les travaux. Yangwana na lobi ke non so ki ndenge bazo sala boye bake bisika nyonso maye tonda ka basali c'est que mboka ekobonga nango. Bon, c'est Jeff Mukuna. Merci beaucoup, c'était là. Ça va, merci beaucoup. Okay. À la prochaine. Ah, mbote papa nanga. Mbote. Ngai kombo nanga Stella Mokati, ngambo tozala journaliste ya A+ News TV. Yo kombo na onani? Kombo nanga Charles Branham. Ah, président tozala commune ni pe na rompo. Tozali na lingwala pe na rompo Wileri. Tozomona tozo constater ba travaux de salima ya OVD batie ba caniveau ba nini. Okoloba nini pour ba travaux il paraît que ba mai ba noto na France mais et le ngona makambo ya chef de l'état ba biki ba boxera pour la musala ya assainissement. Ils avaient pour na bino bato ba bobana kolega awa ba mai yeso bino mais ba arrêter ba mai ba tongi caniveau yo koloba nini point de vue par rapport à musala. Bon, point de vue ngai ezai que musala ngo to sepeli makasi pour na initiative bazu. Il fallait que je n'ai pas qui musala nzela oyo. Donc bosala ine ko préférer place numéro ko le cas pour na ko canaliser ma de façon que ma eto na te. On est comme un mbula muke wo ma eto ni plein nzela te ko nzela ko kufa donc yo simbate. To sepeli makasi ndenge pe ngo bilavi idée wana ke batela ba caniveau parce que nzela nde caniveau. So caniveau ezate nzela ozalate. Okosala muke bo quelques minutes mbule betima etondi nzela bebi. Et c'est mon mingi, tout ça n'a soutien à 100% pour nous faire ça. La place où sont les non, ils avaient un état pour les bacs, ils étaient ils ont tout le pour la OVD. Donc, toujours le bana OVD qui est à Salamoussala en collaboration avec Bakondi, de façon que va soutenir la cahier, va faire sa cahier, ils ont senga pour battre la candidate chaque fois au Bongisaka, ils sont en bon état. Donc, pour ça, la bison. Donc, on a changer le président, le chef, le gouverneur, mais pour la société, Bongisa, Mouton, Bongisa, les Bakati la bison. Merci, papa. Merci tous ceux sur le plateau, mais nous de quitter sur le terrain. Merci au gouvernement professionnel, la collaboration na OVD, travaux ONE, au Salema, na Ouléré. Puisque merci na Batunion, ça va isager, on va les grandir, on va taximen, va monter, on va faire point de vue na bango par rapport à presse et à Ouléré. Parce que le que tant on va tomber en rue, par exemple, on va bien te faire les bâtis à ta carniveau, et on va maille et balayer coton. N'est-ce pas bâti à carniveau, c'est que va maille, va retourner. Et le que nous savons bandi basuka kana wilerite bakepela ba place musoke ba mai tonda ko ba terrasse ezate basala ngopo esunga bango ba usager o ba lekala nzela ona basala musala kitoko. Merci na bato bolanda ki biso ke na émission na bino auteur qui pona ko bla par rapport à assainissement par rapport à travaux de salima précisément na repos wileri na commune ya Lingwala. Merci na mulu na sima caméra cadre nanga Montréal mon collabo Dimitri Bongania Ballon d'Or la formule Ganote et je salue en passant mon poste Pitum Gitu Kamote Maya Ange Mandaka précisément
na France, gros bisous, et la famille qui t'aide à Mobimba. Sans oublier, Patience Mouzingu, MC, Motema ya Louange Pembele, et à mon fils Merdi Kalegesi, Kazana Bala, Niyo Soto Balingara, la Facebook, des gros bisous. Sans oublier, Patou Katanda, Boni Kalume, l'incontournable, Petit Mayama, Mbundu Samasamba, Mbutangala, Batunion, Soalingara, Stella, Mokazi Ngambo, émission Wa Kitoko, Bobo, s'abonner, Bobo, à l'actualité, Amagamnion, c'est les gars, Nakina, Kinshasa, Penamboka, Mobiba. Merci, bonsoir chez vous, à la prochaine. Bisous.